mingi info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote la million sur la sengonyo surtout fungola pour la tête sabino nenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Kimokola mardi 13 mai 2025 société ya production ya ba permis de conduire pour na koyeba mingi ola na reportage oyo héritier mapinde mi asale libino. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité mardi 13 mai 2025 société ya production et permis de conduire SPC na Mokuse, entreprise privée où il y a partenaire ya commission nationale ya délivrance et permis de conduire CONADEP na commune ya Gombe ezalaki bongo na tina ya kosimprégner tope kotalatala ndenge nini mosala ezali kotambola. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na premier ministre Judith Suminwa Atuluka elongo na vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba pe directeur général ya SPC. Chef de l'État azalaki informé na processus nyonso oyo etami en place na guichet unique pour na kozwa nouveau permis de conduire biométrique na sima explication nyonso. Chef de l'État Yemokopé en tant que premier citoyen ya République démocratique du Congo alekaki na ba opération to na ba procédure nyonso oyo ezali kosala ke moto ayeba na kozwa permis de conduire na sima ya ko remplir ba formalité pe ba contrôle ya ndenge na ndenge. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki nouveau permis de conduire oyo ba congolais nyonso lelo bazali obligé ya kozwa yango na sima ya ko remplir ba formalité nyonso oyo esengeli pona moto ayeba na kozwa permis de conduire. Nde chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepelaki ye moko kimina mweso ayeba na kokita na terrain pona kotala que effectivement mosala ezali kosalema kitoko ba congolais bazali koleka kuna pona ko remplir ba formalité pe kozwa permis de conduire ndenge ye moko alakisi ndakisa en tant que numéro 1. L'Assemblée nationale Bosimbake pour na oyo etali bongo proposition ya Cour des comptes sur le recrutement mise à la retraite pe promotion ya ba agent boyebake président pe premier vice-président pe ba magistrat ba zalaki na audition na commission ya enquête ya Assemblée nationale héritier mapindemi azaki kuna na compte ya info lingala. Na contexte oyo transparence pe responsabilité à l'institution publique eza na litomba. Assemblée nationale ya République démocratique du Congo eza na centre ya enquête moko significative pour la commission spéciale ya enquête oyo etamaki na séance plénière ya le 17 avril 2025. Yango ezali présidé et pa ya professeur Vital Kamerhe pour na oyo etali recrutement, mise à la retraite, promotion ya ba agent ya Cour des comptes. Mardi 13 mai, procureur général, premier président ya Cour des comptes, bango bazalaki auditionné. Batalisaki rôle essentiel ya Assemblée nationale na maintien ya intégrité de l'institution. Assemblée nationale en tant qu'organe législatif oyo azali kosale la fonction ya contrôle na ba action nyonso ba décision de l'institution publique bazali ko garantir pe ko lakisa ndenge nini ba ko respecter mibeko bazali ko agir na intérêt général. Enquête oyo eza na importance moko ya makasi ezali ko viser ko s'assurer que ba pratique ba recrutement ba gestion et ba ressources humaines na kati ya Cour de compte ezala bongo na favoritisme te topé na corruption. Na audition oyo pendant plus de 6 heures, ba dirigeant ya Cour des comptes bango bazalaki invité séparément na président ya commission d'enquête député national Paul Gaspard Ngondanko Nkoy et Alongia a présenté qui réforme ou ezali proposé pe a justifié ba critères ya sélection ya promotion ba agent pe lisusu ko répondre na ba question ba élu membre ya commission wana ba pratique oyo eza importance ya malonga Bosimbake nyonso eza impact moko direct na qualité ya mosala ya institution oyo ezali bongo essentiel pour na ko garantir transparence responsabilité na utilisation ya misolo ya l'État. Non favorable na cette proposition oyo ya recrutement, mise à la retraite pe promotion ya ba agent groupe ya ba magistrat ya Cour des comptes bango pe bazalaki auditionné na mwangonga oyo elekaki na butu ya mardi na audition ya ba haut responsable ya Cour des comptes. Assemblée nationale atalisi détermination na ye ya kosala lumière ya ba procédure nyonso oyo ekoki kozala ba conséquences moko ya makasi na gouvernance pe na gestion financière ya mboka na tina wana Cour des comptes ezali efficace pe impartial indispensable pour na ko assurer utilisation ya malamu ya ba fonds publics na initiative oyo ezali ko
permettre pour renforcer confiance publique envers l'institution. Comme ma enquête moko ya makasi pe transparente, Assemblée nationale azali ko rappeler à citoyens son importance ya réduction des comptes pe azali ko talisa rôle en tant que défenseur ya droit ya citoyens liboso ya makambo ya mabe. Assemblée nationale dans la commission d'enquête parlementaire oyo bazali kosala preuve ya efficacité, partialité pe bazali ko jouer rôle moko ya malonga na mise en œuvre ya gouvernance démocratique. Bazali ko s'assurer que l'institution locale la Cour des comptes bazali kosala mosala na ndenge ya malamu. Enquête oyo ezali pas moko vers consolidation ya culture ya transparence ya intégrité na kati ya institution publique ezala bénéfique pour na ensemble ya mboka. Le gouvernement Judith Suminwa a Yambaki mardi 13 mai évêque ya Uvira Monseigneur Sébastien Muyango puis député national Eli ya Uvira Justin Bitakwire Pape Basolo la ki makambo etali bon catastrophe naturelle oyo euti kosele makuna na Fiji na province ya Sud Kivu Nathalie Kaila Kapenda azalaki témoin ya reportage. Chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka ayambaki en audience évêque ya Uvira Monseigneur Sébastien Muyengo pe sous député national élu à circonscription ya Uvira Justin Bitakwira bayaki na masolo oyo pona ko présenter situation o ezali kuna na pona population ya Fizi bazalaki frappé na ba inondation na mbula o ebetaki na butu ya le 8 pe le 9 mai. Bilan provisoire ya mbula oyo ezalaki bongo ya 120 morts pe lisusu batu ebele bazokaki déforestation ya bakoline esalemaki destruction ya bandako ebele. Monseigneur Sébastien Muyengo pe député national Justin Bitakwira baye ko solliciter appui ya gouvernement pour la prise en charge ya plus de 800 sinistrés pe kokunda batu oyo bakufaki na ngambu na ye. Chef ya gouvernement Madame Judith Suminwa Tuluka alobi ete azali kotala pembeni évolution ya situation oyo a garantir accompagnement ya gouvernement pour na koluka ba solution appropriée na phénomène climatique oyo. Ba différents ministres oyo bazali concernés bazali déjà instruits pour na ko apporter ba réponse na likambo oyo. Brèche Engali, grand leader ya fili ya Kinshasa, Mikolo Eleki elongo na fondation na yeba yambaki mama Denise Nyakero nde asengi na mama Denise akanisa ba promesse oyo apesaki na basi ya basoda bolanda badete. Na 2020 to yambaki distingué première dame mama Denise Nyakero na pesi mama Mbote Sikazali na pesi pe Fachi Beton Mbote Sikazali to yambaki ye ezalaki collaboration ya fondation mama Denise na ONG Obama oyo ngandi nazali président national. Mama ayaki pona kotala ba épouse militaire na maluku na moment ya confinement ayelaki bango biloko ebele oyo apesaki bango me bango pe bazalaki na ba difficulté na bango oyo ba lobaki pa ya mama ayokaki yango na si ba image ezali bokomona mama lobaki na keko solo na papa na kozongela bino posa na bango ezalaki batongela bango centre de santé moko moderne condition na bango ya ba soins de santé ezalaki vraiment malamu te yango mama lobaki ba kotongela bango centre de santé na sima mikolo mama tindaki pe équipe ba ikosala étude ya milliers ndenge nini bakoki kosala me banda équipe wana bakenda ti lelo suite moko ya malongo ezali te yango moni topusani lisusu mpona kosala rappel na fondation mama Denise Nyakero que ba femme épouse militaire na maluku baza toujours kotungisa ngai tant que notable que na betel support parce que ebi que maman azana misala ebele ebi que za oubli parce que maman totala kaka commune mon côté maman totala République démocratique mobimba donc yango tozongi pona ko beta mbela que maman bana na yo ya maluku bazozela yo pour lancer lisusu ba activité oyo déjà otindaki batu ba banda pona ba épouse militaire bazala quand même na kimia ba yeba ke mama lobaka kei akoswana papa kozonga azongi pe pona ko kotala bango na kotika binote na konzonga lisusu awa élève ya maternelle ya complexe scolaire mama Pemba école ya fondation Nerombungu bakendaki na terrain na cadre ya école promenade bolanda ba détail elongo na héritier mapine mipaladi lando. Ba élève ya complexe scolaire mama Pemba oyo mingi penza ya maternelle tango nyonso bazali ko s'appliquer na ndenge ya malamu théorie ezalaka tango nyonso accompagné na pratique
ezalaki bongo mokolo ya mercredi 7 mai 2025 bakitaki na nzela elongo na ba madame to ba encadreur na bango. Objectif ezalaki kotalisa bango makadam to pe bisika nini nzela mituka ezali koleka pamba te bayekolaki ba moyen de déplacement yango ezali ebele moto, voiture, vélo, camion, pousse-pousse pe bongo na bongo. Sur place balakisaki bana ya maternelle ndenge nini ko traverser nzela soit lokola bazali bana mike ko intéresser mokolo asunga yo to pe ozala prudent otala de gauche à droite pratique oyo intéressaki ba élève ya complexe scolaire mama pemba ya maternelle na ndenge ya kosakana te ndenge moko ya bancadrer na bango madame Pauline a expliqué. Classe promenade na bana biso pona kolakisa bango nzela po toza na thème ya moyen de déplacement par terre yango toye na bango pona kolakisa bango ba moyen de déplacement sorte ya moyen de déplacement tolakisi bango moto tolakisi bango voiture tolakisi bango vélo tolakisi bango pousse-pousse tolakisi bango camion tolakisi bango nyonso et puis pe pona prudence tolakisi bango soki olingi okatisa prince sois prudent yaya azala ou soit kotala na gauche kotala na droite avant ya kotraverser prince kokatisa makadam pamba te brutalement te otala na gauche otala na droite pona kokatisa totalisi bango soki yaya zate zala na maîtrise regardez na gauche na droite après okatisi fuma banga moyo toye kolakisa bana na biso chaque thème soki toza na thème toyaka il faut tokende na milieu oyo ezolakisa ke biloko topesa bana bamona vraiment bamona basimba bamoni ba moyen de transport nyonso awa bamoni baza déjà éveillé topesi merci mingi na papa na biso Nero Mbungu fuma banga moyo amata lisusu nzamba pambola ye lisusu abakisa lisusu ebele apesa longue vie bonne santé. esika ya kitoko kokomisa mwana kobanda na niveau ya maternelle ezali kaka complexe scolaire mama pemba école ya fondation Nero Mbungu oyo ezwami na commune ya Kesenso kuna formation ya qualité ezali kopesama mwana abandati asukisa na yango ekozala iloko moko ya malamu nyonso ezali komonana. Merci honorable Nero Mbungu initiateur ya complexe scolaire mama pemba mosala kitoko ezali komona. Na couleur religion bosengali kosimba ke na bokambemi ya pasteur Médard Kankolongo église les rochers frappé baza kolengela une semaine ya mabondeli oyo bakofungola yango lundi 26 mai pe clôture nango ekosala mabongo dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango zwami na avenue Momboyo numéro 41 na commune ya Kasavu bubola na ba détail elongona Nathalie Kela Kapenda. Événement eye na kati ya Kasavubu bana na nzambe boyo kilanga eloko oyo église les rochers frappé na bokambemi ya apôtre Médard Kankolongo Kalala babengisi bino na mobange na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola bana Brazzaville bana ya bakomine ya Nzinga tomoni bongo ngiri lingwala selembau kalamu bobenga bibino nyonso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les odeurs de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h
10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino. Nde tolobi ete mwana Nzambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tosokutana biso basolo Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oyo aloka yo fatuna mama na ye okotanga kindoki pona nini kuna à travers ma prière ya makasi boko za la parfumé à travers makila na Yesu boko koma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botu na ngai orateur ekozala kaka ye moko apôtre Médard Kankolongo Kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyoka malamu na beti sete yangwe kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 Boza Mobimba okotaki kao okobima na solo ya malasi ya Lola. Assemblée na biso nyonso ya commune biso baso tokozala centrale pona kokata basolo ya molili kokotisa bana Nzambe na saison ya gloire Nzambe oyo tosalelaka aparfume yo kaka na masolo enseignement bosengeli koyeba ke complexe color Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezo fêter 10e anniversaire na yango mokola samedi 24 mai bolanda ba précision elongo na élément oyo. La chaleur des enfants qui veut vraiment apprendre. Je vous demande une seule chose, c'est seulement l'amour. L'amour seulement. Parce que sans l'amour, vous ne serez pas avec nous ici. Mai 2015, mai 2025, 10 ans jour pour jour depuis Esalema, Yango Ninie, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, Oyo Ezwa Mukumba, Yako formé Bana ya République démocratique du Congo en général, pe ya ville ya Kinshasa en particulier, Bangonde Bazwa Mukumba, Yako pe sa formation pe encadrement kitoko, Yoka, Yango Ezwami, Navni Bantandu, numéro 44, quartier Bikanga, na commune ya Kisenso, et Sika Mayele ezali kopesama, ezalaka mosikate, landa bien, nyonso, na hommage, ya la nature généreuse, ya regretté, Mama Pemba, moboti honorable Nerombungu, oyo akufa depuis 12 ans, na souvenir wana, ezali ko coïncider, na 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, nde na tina wana, mobange na manifestation pour na fêter 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba yango ekozala organisé yoka date oyo samedi 24 mai na ngonga ya 9h na siège ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso yoka bien 10 ans ya pamba mosala kitoko emonani pe mosala ebele ezalaki moko liboso kasi lelo tokomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de yango ezali ko fongola ba porte na yango na septembre 2025 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso kaka na septembre oyo tokozala pe na item Mama Pemba yango eza na deux options sage femme pe science infirmière ba infirmier ba kobima ba sage femme pe ba kobima yango ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso na avenue Bantandu numéro 44. Bandeko, na 10 ans ebele et salemi na complexe scolaire Mama Pemba, ba diplômé ba bimi ebele, ba lauréat kaka awa, yoka bien, ba sage femme, ba infirmier, ba kobima lisusu ebele, awa na ville ya Kinshasa, complexe scolaire Mama Pemba, ba na nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya Congo, bo bengami koyekola pe kozwa formation moko ya qualité. Rendez-vous monene samedi 24 mai 2025 na ngonga ya 9h pour na compte ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Cadeau signé Fondation Nerombungu. Fuma banga moyo. Toi Sakidila, Melesi, Matondo, accent sana, honorable Nerombungu, ba Congolais nyonso bandimi. Nerombungu kola Mama Pemba, kuna bana bazo éducation, kuna bana bazo kadema.
kisesoko bonga un jour pona ye. Population oyo efandi bongo na quartier Pululumbambu na direction ya Singa kuna na Selembao baza konyokoma makasi na likambo etali bongo inondation bola na reportage oyo grâce poba pe Alain Luzaya dio basaleli bino. Awa tozali na quartier Pululumbambu na direction ya Singa na commune ya Selembao. Awa population azonyo kwa makasi na likambo etali ba inondation pont oyo bozali komona na avenue Kivuadi eli mwaka soki mvula ebeti pe population azanga kanzele ya koleka nde ba profitaki na passage ya ba reporter ya Info Lingala pona kotalisa pasi na bango. Tozali quartier film tala na terrasse ndenge toza toana posaka tracteur moko yawa e dégazele biso e monisa terrasse oyo babelis basala poto vanda na kimia. Quartier film eza mabe okene na point luyei mai okota babalabalo nyos bamai na bamai siko bakonzi bozosala banzela mosusu tozomona mongo siko ya biso awa eza mpe direction moko ya bien okomika na sosa presse ezali so bokonzi presse boye ememi biso boye tokosala kitoko bimi mpe elengesa. La reporter ya Info Lingala journal ya peuple bazala qui présent ndenge ba service ya hôtel de ville bazo panza bateki ya marché Kowet kuna na commune ya Kasavubu grâce po ba Alain Luzaya dio témoin ya événement. Na cadre ya côté ya Bopeto na ville ya Kinshasa pe kolongola ba marché pirate pote yango ezali kobenga bosoto bisika ebele ndakisa ya marché Kowet na commune ya Kasavubu mardi 13 mai 2025 ba service ya hôtel de ville balongola ki bato nyonso oyo batekaka na marché babengi Kowet na commune ya Kasavubu marché oyo ezalaka vraiment na nzela ekreaka ba désordre ba embouteillage pe bongo na bongo nzokande bandeko oyo batekaka awa moko te abosani ke bazali vraiment exposé na ba risque ya accident toyebi te soki eloko nini to pe nani amemaka bango na esika ya boye nzokande na kati ya marché lokola Gambela esika ezali ebele mpona moto nyonso nde bayaki kopanza bango lelo ezali mbala liboso te bakendaka pe bazongaka kaka na nsima ya bapolisier toyebi te mbala oyo soki ekozala ya suka. eloko ezokamwisa biso ifale bayebisa biso toyo bakobengana na miniti biso tozoteka awa na kati ya Kowet misala eza te siko tozoluka biloko bazosala omonike eza kitoko te kotumba biloko kobebisa biloko omonike ya bien te so misala ezalaki eza malamu so bazolinga mosambo afutaka ata $150 ata $100 na okende na kosala me na miniti mosala eza te oza kosala biloko ya boye kotumba tosouffrir. Situation ya banzela na quartier Kimgabwa kuna na commune ya Limete eza vraiment malamu te surtout avenue Kulumba oyo e banda ko sala la fierté ya Kingabwa bolanda reportage oyo héritier mapinde mi fabo silondo basala elbino. Awa toza na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele kasi bino moko botala eta na yango lelo ezali malamu te meme bato ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto meme bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali na yango ya kobeba population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondi yo na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona kokende kosala
bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te bavenu nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babimati na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin ke banzela oyo ebonga eza na wenze moko babengaka yango wenze ya matembele kuna na commune ya Bumbu na quartier Fimi kuna bateki bazali koteka vraiment biloko moins cher bokozwa idée héritier mapindemi Alain Luzaya Diop bapesi mino ba détail na ville ya Kinshasa na ba commune mususu ezali makambo ya kokamwa tango na ba wenze mususu batu bazali kolila vie cher kasi na ba commune misusu batu bazali komituna baibite soki bazwaka biloko batekaka wapi pamba te ezali tellement moins cher okokene ba commune lokola Kimbanseke totangi wenze ya Ngandu tope wenze ya Maba kuna vie ezalaka cher lokola bisika mususu te awa toza na commune ya Bumbu na quartier Fimi wenze oyo bozali komona babengaka yango wenze ya matembele pona nini toyebi te kasi population ya Bumbu bayaka mingi kosomba biloko awa bango moko bazali kotémoigner ke awa mode de vie na bango ezali différent na bisika mususu na ville ya Kinshasa basombaka biloko vraiment na talo makasi te ndenge bazali ko expliquer na passage ya ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple wenze toza nango te eza nzela nde toforma nani wenze awa totekaka na biso na nzela yango esungaka biso awa eloko ezopesa biso mpasi baklia bakotaka te mpona basoda kokangakanga bajene garso pampamba bana bavanda esu libanda te bakoma obatama na bandako apart sa nzela ya koleka toza na nzela te mpo ebukana koleka na biso eza pasi todindana na mai toyebi te bisika mosusu na ville ya Kinshasa soki ezalaka motema mabe to pe nini population azali komatisa biloko na nko bazali koteka neti kaka bazali kotekela bapaya kasi nyonso wana bazali konyokola bandeko na bango tosengi na population to bateki oyo bazalaka na bawenze bokitisa biloko talo bo exagere te pamba te bozali komimonisa kaka pasi bino moko bolanda ndakisa ya wenze ya matembele na quartier Fimi na commune ya Bumbu Otiva pesa potopota qualité qui peut acheter za mkolo to mona bino so sengeli komela yango Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Wagusa. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. En tout cas, il connaît le style à côté Info Lingala journal peuple yango lele komina suke papu na zakina estengo makasi ya représenter les bino yango ceux qui vont apprécier qui on pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azaki na édition papa zaki assisté et pas ya grâce pour banasima ya caméra tozalaki bongo na Igor Ntingi montage et simamaki na Fabrice Lundo me pe création kange beni journal à peuple ezaka supervisé et pas ya héritier mapinde mbande ko boti kala malam au revoir.